Voilà, merci Nabandeko Toubazuli Bakorlanda, émission par rapport. Merci Nabino Toubo pour la chaîne radio télévision Lubumbashi Djoua. Merci Nabato Toubasouaret et Moussala Wekendeli Bosso. Merci na réalisation, il y a Joseph Désiré Mobutu le maréchal. Merci Nabandeko Toubazana régie. Merci Nabao Toubazarolanda Biso na 7 communes ya ville ya Lubumbashi. Pourquoi pas Bandeko ya province ya Okatanga. Ba Congolais nyoso bisika bozali bandeko na biso ya diaspora, botika biso te bozala toujours na biso. Et ça vraiment esengo makasi. Merci na yemoko le bâtonnier Jean-Claude Muyambo Kiasa balobi arbre du bonheur honorable ya Pembe Maboko Pembe Motema Pembe. C'est la biso chaîne ya monene au radio télévision Lubumbashi Djoua pour nous permettre bandeko to bazala informer na temps réel les lobabi actualité oblige babi mboka ezali dominer na masoleta li bongo guerre ya est c'est-à-dire bandeko ya est baza kolela chaque jour baza ko baté bakosuka ndenge nini bitumba banda déjà depuis 25 ans déjà ils a aussi la raté mais avec Fati Béton tout senti moi différence ezali moi ba changement ezako kota malgré que bandeko M23 balobi était barokende wapi boton bozo bengana bango to le bapa remettre bon calendrier électoral c'est-à-dire bandeko ya seni ba misaki calendrier ba publier déjà calendrier pour na année mobimba autour de 2023 et puis ti ba côté il y a 2024 to sur la makambango parce que Denika di maza déterminer l'objet était élection coûte que coûte et aux arabons na katamboka na biso bon voyons voir total nene oketi kota suka ba nomination ba maire de la ville ba province ya ndenge na ndenge surtout o ya biso ya ville ya Lubumbashi awa nde créer makelele makasi et puis bandeko pe belé ba beaucoup commerce banomaki makelele bimi créer makambo tribalisme na kati ya province na biso Okatanga pe na ville ya Lubumbashi to kolobela yango to kolobela pe likambo ya liwa ya prophète Jérémie Doxa ndeko oyo lelo o créer makambo belé makelele ya tribalisme kolobaki bandeko ya tribu tel babomi bandeko ya tribu mususu ils ont pesa passe to loba to ba totalement ba point mike ba détail na kato ba si réellement vraiment ndeko wana zaki assassiné na bandeko ba ba motard autrement dit ba wewa ou bien ezali ba tumiso ba na sima ya dossier wana ya ngoto bito so lango vraiment lelo merci na ba receveur nyonso merci na ba taxmen merci na ba FARDC ba JR ba PCR ba commando ba commissionnaire nyonso ya ville ya Lubumbashi pourquoi pas ba oya dispensaire ba maman na biso ya ba soda na mopanzi ya Leni na Leni kuna na Kasapa to pesi bino mbote belisa boza bona côté état major to bosa ni pété mo major Marcel Kapenda donc tout le monde côté Kasapa to raisonner mbala moko tous en a plaisir kwamba directeur Joseph Shungu Ingila azali membre de la société civile et puis azali directeur ya ICF PDH à droit de l'homme to sololana parce qu'il y a bon église au milieu du village on te permettre sololana mingi pour inda panzara na masolon ndenge senga toujours directeur Joseph Shungu Ingila mbote na ondeko. Merci Justin Mozela mbote mingi. Merci vraiment koyamba biso. Merci beaucoup directeur Joseph Shungu Ingila sans plus tarder to taquer directement na masoleta li bongo likambo ya este. Insécurité à Est, banani bazana kati selon yo na banalise auto ça usali pas après 25 ans. Makambo si la raté régime wana sili a pesa ko continuer. Banani bagoza na sima ya makambo wana. Merci beaucoup Justin Muzela. Il faut yeba insécurité à Est batu ba organiser yango ko planifier yango et komati lelo pona kotangisa makila ya peuple congolais ezali communauté internationale à travers batuna bango ba oyo basalaka ba homme d'affaires baza ko sala ba business na bango et ba bomba masima ya communauté internationale sona bi communauté internationale ndatoza ko mona MONUSCO oza na kati ya est kuna ça fait déjà 25 ans il tomba mokote et to moni ba organisation internationale oyo pe eza kuna toujours à complicité na bato yo bazali kotangisa makila ya peuple congolais ngana ebisho keno pona comprendre yo tala kaka na boya kate kozongela ngo ambassadeur moko pamba oya kufaka na est bomonaka comment communauté internationale emi mobilisaka presque monde entier emi mobilisaka juste pona ambassadeur wana mais le peuple congolais banda babandi kokufa ko violer yo soki olandi koza ba image msujise opeso pasi na mutema pasi vraiment na mutema vraiment na kosenga notorisation no jise esalinga mabeso toki komema même une seconde ya silence pona okanisa makila ya bandeko na biso eza kosopa na butu na moyo sans problème directeur. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, je sais. Merci beaucoup, directeur. Pour notre mémoire, il y a un décorabiso. Au mon âge, il y a mutu vraiment za mukolo au-delà de 100 ans. Na mikumba na mutu. Et ce qui est zalaki, c'est un Européen ou nani, automatiquement, monde entier c'est là qui est mobilisé. Et communauté internationale c'est là qui est mobilisé. Mais silence. Il y a Makila et peuple congolais. Communauté internationale, témoin. Communauté internationale, na rapport, na table. Ayebi bien. Ni neza koleka kuna sans réaction. Maintenant, ce que la communauté internationale ba gagnaka nini na nyoso oyo. Mais baza copier nos problèmes ezali richesse na biso. O baza kobimisa ngo na ndenge ya fraude sans que elle kalabava o esengel parce qu'il faut ba taxe, bato il faut bazala ba mbana ko sombango, il faut bazala autoriser. Alors nyonso na bazo mona ba procédure ezali milai, il faut ba kene na ndenge ya minduki. Na ndenge ya kuentretenir, na ndenge ya kuzwa Rwanda comme mwana bitinda oyo basi batieye ya ko sala mabe pa ba congolais po ayebi bien entrer na sortie à côté kuna et ayebi matière telle les arana coin tel et c'est pourquoi bamiralier na Rwanda ngana ebisho que communauté internationale des alliés responsables. Il y a liwa ya peuple congolais et aussi c'est à travers Monisco et Zawana. Au moment qui mikolo sima bakanga ki ba mitu kwa msu ya Monisco a complicité na batu ya M23 na batu o baza ko boma batu. Zo mona ndo lelo ezali clair que c'est la communauté internationale o ezali ko sala ke peuple congolais kufa. Pourquoi na lobi bongo? Soke ezala ki communauté internationale te. Pourquoi baza silence? Pourquoi ba sanctionner Rwanda te? Pourquoi ba tiki ko soutenir yete? Oti kolanda. Communauté internationale est décidée et pèse au moins 20 millions. Na armée rwandaise. Pourquoi? Na moment oyo ba yebi bien le peuple congolais baza kolela mikolo nyonso suite ya Rwanda. Moi je pense que biso to ko pointer doigt mutu mususu te. Ngazali membre de la société civile et aussi partenaire. Maintenant, pendant tout ce temps, Nations Unies, directeur Joseph Chongwengi là, pourquoi batwande ko yebate ki communauté internationale zana kata makambongo parce que 18 ans ba régime muso et l'équipe pourquoi na moment ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba biloko ba komi ko bimisa yango petit à petit est-ce que y a une complicité na tango ya kalape na ba régime na biso to leka awa ou bien zani na kati na ebisio ndeko jise oyebi kozala na muto aza na conscience na pouvoir eza malamu. Zomona. Dans le gouvernement sortant, régime Oesila Kobima et belé na kati na bango bazaki ba complice. Et belé bazaki ba complice. Et to mona ki même était souci wana ya koluka ko sala kimia. Et gouvernement sortant de lelo esali que armée na biso ezala infiltré. La police na biso ané. Même entreprise publique puisque signé ba accord na batu ya M23 mais ba signer ba accord na bata M23 to landaki déclaration de moko ya Rwandais avec le baona bino chef de l'état na biso déjà a signé ba accord moko avant déjà na bande wa M23. Écoutez, malgré qu'il y a la confusion au terme année parce qu'il y a zo année on a zaki chef de l'état mais so tali ba calculer les mois différents mais à lobby quand même. Écoutez, j'y sais oyebi soki balingi ba salirio muto kolinga salirio a reluka par tous les moyens. Azwa biloko moko pona ala qui sait pas bateza solo ba salirio. Mais vérité tikali vérité. Écoutez, Félix Tshisekedi, le président de la République actuelle, a outi koya kala mingité. So babi qui a signé ki bako. Après il faut tirer attention. Quand on parle des accords, nana signé ka bako. Est-ce que c'est le président de la République? Moi je vous dis non. Accord nyonso za koleka kolana na constitution ya mboka. Donc accord nyonso document nyonso ngana ko benga kutu accord te. Soki kozali document oyo ba koloba bi que non président de la République a signé na bango. Mais baza malade. Parce que le président de la République ne signe pas les accords. Il faut les cas tout d'abord dans l'Assemblée, dans le Sénat, na ba responsable ya mboka na biso ndesima.
document ne sengeli ba signé bande kona biso na ofongola parenthèse no wana bande kona biso FCC babanda ko babanda kala que non Félix Tshisekedi a signé na biso ba accord to bimisa document wana soki alinga sanela biso tilelo mona document wana mais Kagame pas au Lobango qui est chef de l'État dans les karaté au Lobango dernièrement je sais tozana République démocratique du Congo et non à Rwanda ozoyoka Kagame n'est pas politicien ici chez nous. So Kagame olobi que non Félix a lekate. Kagame azalaki na seni. Kagame azalaki na cour constitutionnel. Kagame yende avotaki. Moi je vous dis que c'est un faux débat. Et on peut comprendre doit na Congo parmi les politiciens, tozana ba politiciens baza ba intrui, ba infiltré. Ba oyo bango balingaki bazwa pouvoir. C'est pourquoi sengaka keno ba publier nanute pour l'intérêt na ye. Doa yebaka bien. Ngana ko bisabino keno le président de la République masolo nyonso boyo kaka ke alekate oh non banoma ye ngana lobaka noir sur blanc non na kozala président de la République nomination ezalakate ezali vote dans le peuple congolais ba votaki ndeko Félix Tshisekedi et c'est pourquoi ça président de la République comme preuve c'est n'est publié et la Cour constitutionnelle est validée yé comme président de la République. Donc le débat ya Kagame est vraiment non fondé ya kolanda même te puisque azali ko lukasi comment mutu so asia ko ina mai eloko nyonso koleka pembeni ata lititi ata soki ezali nye akolinga simba kanisa keno ekiko bikisa po abima voilà biloko akomi ko sala pour le moment le peuple congolais basi ba comprendre balangage on bandaki le lote tozana bande ko ebele balobaki alekaki te bo prouver noir sur blanc ba kena na cour constitutionnelle pour na ko prouver que non ya solo alekate batikala te ko prouver alors Kagame a quitté kokota na ba problème ya ba congolais tant que yé azali président mboka mususu. Moi je pense que na kati ya SADC ou bien na nani na biso ya Union africaine il faut balandele loko wana penza pembeni po ba yeba Kagame azali nani Kagame comment akoyeba problème ya élection ya mboka mususu azanani babengisaki même pas comme un observateur. Maintenant, comment akoki koloba makambo etali ba congolais. Problème ya ba congolais za interne etali biso moko en tant que ba congolais etali étranger te ni Union européenne te mutu te même akoki ko dicter biso pona ko voter topé pona ko bongisa maponami. Personne, ça j'ai dit. Je suis membre de la société civile et aussi congolais partenaire aussi, il y a Nations Unies, mais je vous dis, je suis indépendant et congolais. Oyo ayebi kopa mela mabe sikezali. Dans ce lobby démocratie, démocratie ezali te ko dicter. Donc ndeko Félix Tshisekedi na conscience oya ye na yango, aye ko comprendre que nos problèmes ya est ezali na baje oyo banda koleka. Ezalaki na ba agenda caché. Bango bakanisa keno ndeko Tshisekedi bakokotisa ye na masolo wana yepe akangamisu le peuple congolais va continuer konyokwama richesse na bango ekende pa ya ba paya batu misu ba bénéficier makile banda kotanga mais ye amoni keno eza normal te comme eza normal te a décidé kotika la ngambu ya peuple a décidé ko salela intérêt ya République démocratique du Congo et aussi intérêt ya Afrique. Pourquoi dans le lobby intérêt Afrique? Oyebi que développement ya République démocratique du Congo na yebisio ezali signal fort ya Afrique. Ça je vous dis. Lelo na lobby et lobby ko loba keno ezala ki prophétie. Ngana yebisi bino ke bozela kaka problème ya est ici là. Congo na biso emi fongola na ba faire non chose à la stable, ba investisseur baya na ndenge sengeli okomona ke République démocratique du Congo que ba pays nyonso ya Afrique et belé kotelema pour na Congo. C'est pourquoi baza combattre Félix Tshisekedi puisque ayena éveil ya ko faire éveiller les Africains ba comprendre pour défendre ba droit ba intérêt ya richesse la bango et mabele na bango. C'est pourquoi ba moni que non
Félix Tshisekedi azali bête noire o esengeli babomaye avant que batunyonso bafongola miso et ba okokapete directeur Chongo ba okokapete to tali biso so ba image eleki na ba réseaux sociaux ba neko M23 balobi oui baza d'accord ya kolongwa wana esika baza ba territoire to ba occuper mais ba kokende wapi pona ko solola nani pas chef d'état ba négocier na bango ata mokete aboy koyoka bango ba sengi ata ndeko Rukian Kenyatta a solola na bango pour le terrain d'attente entre bango na gouvernement na biso ya Kinshasa la capitale wana ba ko solola bien na chef de l'état na bato ko gouvernement ya sama pour ba neko zo ba conclusion ko to bino boboy koyoka bango boloba kende ba kokende wapi baza ba congolais te. Merci ndeko JC ngana ebisho ke non l'M23 est soutenu par les Rwandais Paul Kagame. Mais comment bakosenga basolo na président na biso wana ezali boma baza congolais quand même. Non, JC te kobenga bango te même ba congolais. Tous les bateaux basi ba mi infiltrés, les Congolais qui travaillent aujourd'hui avec l'M23, moi je vous dis que bazal sur la place c'était na Congo. Ça je vous dis. Ce qui que le président de la République a boy kosolana bango, moi je dis bravo et courage. Atika la bongo. Akosolana bango nini? Pone ça la nini. Ça c'est un, on n'a pas besoin. Ya kosolana bango. Et les deux, toza na place ya kopesa les Rwandais te awe panabiso. Rwandais oya lingi kozala congolais, il faut atsenga nationalité individuellement. Yemoko et aussi bakotala soki bakoki kopesa to pe bakoki kopesa te batali ay asala nini ayawa pona nini bakotala ndakolo babiki no bapesa bango place. Pourquoi? Non, on n'a pas besoin ya batwana bazonga na Rwanda. Et même les Congolais bazana kati M23 baki na Rwanda. Esika patron na bango azali a utiliser bango kuna. Mais na Congo toza lisusu na tente ata seconde mon côté. Et aussi au lobby que non ou Kenyatta basengi baswanaye. Moi je pense que les ou Kenyatta alanda message ayoka demande ya peuple congolais. Après ça ta seconde mon côté na M23 parce que mais Mukuzambo a l'air à Nyamalito et Moroté ayoki kota gouvernement na psa yoka pe bango peut-être ba idée msa roloba te bayoka ka mutu oyo azali mwana ya ndako mais mutu oyo azali rebelle et mutu oyo azako luka kotangisa makila na yo na kotangisa makila ya bandeko no ya bana no bakoko na yo azali sunde kote dans les Congolais basi bakoti na M23 makambo ko pesa bango mato ezate oyebi ndoki soki omeki ko pesa ndoki litoi yeba ki okomi peme na kokufa. C'est pourquoi omoni mukolo moko Yesu tango azali opamela mipepe mabe kozali oyo avant que Yesu apamela ye mwasi wana bandi kokumisa ye alobi oyo aza mwana nzambe nini Yesu apesa ki etan abaluki mbala moko ale abengani molimo wana parce que soki opesi Satan tamula ye akoyoka ye okoma distrait. Donc on n'a pas besoin ya kopesa batu wana temps pour na koyoka bango. Il est grand temps. Grand temps que ba Congolais oyo bakota ki na M23 so baza maele ndo bango ba kima ba mizongela na bamboka na bango bisika bazalaki oui, mais le temps que ya kosolola na bango ezate parce que na moment oyo le chef de l'état pesa ki temps na batu oyo bazala matoi ba groupe oyo memaki minduki na kati ya Congo ba Congolais nde ba oyo ya utuko so na bango e ba signer accord wana peuple congolais et pesi longonya et aussi lobby kolandela batwana malamu minduki na bango nyonso ekende sika moko et bapesa bango ba Congo bakende kosala misala ya développement basala biloko esengele salisa mboka na biso makambo lisusu ya minduki ezalate. Voilà donc le mboka zo luka kimia na kimia wana esengete ko luka ngona bapaya parce que bapaya wana lelo soki toza koloba armée na biso eza infiltré c'est suite à ça. Tango koyoka bango bakoloba non voilà ndima biso tokota na armée ndima pe ba oyo bazala na ba entreprise publique ba oyo bazala ba ministre non tant wana eza lisusu te. Donc surtout comprendre bien c'est-à-dire aussi longtemps que na pays kozalate na est ya Congo état de siège et aussi la ti mais mande komo ki na suka déjà. Écoutez, je sais, mandat ko kende na soukeza na problème te, mais problème ezali bilan. Tango zo sala, serment pretaki,
ezaki pona nini pona ko batela mboka ndo tant que kimia na est ezali te et ba gouverneur militaire bakoki ko bimate baza wana et aussi armée ezali wana baza ko renforcer sous armée na biso baza ko pesa bango bibundeli po kaka kimia ezonga et soki kimia zongi wana matoya ba congolais nyonso et komi na kimia ende tokotala malamu renforcer armée na biso po babundela mboka aussi nota bobengi bandeko ya Kenya tokomi ko banga babi kuna ba hotel etondi makasi na basoda ba uti Kenya wana tozo banga batikela biso bana mikende batikela baso bandeko ya MONUSCO me wana ndepe loko ya mabe o biso pe toza kosepela na yango te soki baye pona musala eza malamu yango na osenga na bakonzi ya armée na biso bazali kuna il faut toujours esika bato wana baza loger bato na biso pe bazala wana pour le moment sengélité ko sali so ba erreur o to salaki ya MONUSCO batikeli ye place ye moko batu baye bagate asala kanini na koti saka batu nini asolola kanini akabaka biloko batu baye bagate pour le moment biloko wana sengeleza la te ndana ba état major nyonso ya bapaya o baye ko salisa biso ba militaire il faut toujours armée na biso ezana bango ensemble pona koyeba nini bazali ko sala nini bazali ko solola nini bazali ko kanisa est-ce que ezali makanisa malamu pona mboka na biso ou bien bango pe baye na casquette mususu pona koya ko déstabiliser mboka na biso na ndenge ya appel moko za officiel voilà nda koya ya na bango eza pe na deux casquettes soit ezali ya solo koya ko salisa biso soit pe ezali koya lisusu ko sala balkanisation oyo koya ko surprendre biso après yango sengel tozala ekenge esika nyonso bapaya bazali ba troupe wana partout bazali même loger na ba état major na bango il faut bato na biso bazala parce que pourquoi d'abord pourquoi balingi ba se placer na katikati c'est-à-dire entre FRDC na bandeko ya M23 te eloko wana biso to boyi yango biso to lingi boyi ndo esika nyonso bapaya baye basala toujours na armée na biso armée na biso nde diriger bango yebisa bango to leka boye awate bango bapesa biso itinéraire te baye ko sunga biso mutu aye ko sunga yo je sais mais ndenge nini naoki ko banda ko dicter yo mutu aye ko sunga yo omoni erreur to sala kina MONUSCO nde erreur to bomisi bandeko na biso mingi na est parce que MONUSCO yaki ye azosala makamu na ye abimisi programme nene na ye bino boyebi te bostuki kaka bamituka na bango ebimi ba hélicoptère na bango bandiko baluka bozoyeba loko te bawela bino ba rapport ya lokuta e na suka to ko découvrir que non MONUSCO ezala ina kati ya mafia omoni alors eloko wana sengelite wana naza ko belela naza ko senga na mokonzi ya mboka naza ko senga na premier ministre ya défense elongo na chef d'état major le général Chiwewe elongo na commandant adjoint Chiko azana na est kuna esika nyonso bapaya oyo baye botia ba militaire na biso wana tozana besoin na zone tampon te tozana ngo besoin te tozana ngo besoin te baye ko salisa biso ezana kati ya bitumba to benga ki armée eyawa ezate pona kone armée négociaka te armée négociation nango za kolelisa minduki nde musala ya mapinga yango wana ndo awa boye il faut baye ba mission na bango o bayeli awa eza kosala elongo na armée na biso et aussi ko respecter programme oyo état major général ya République démocratique du Congo ko pesa bango baza na programme ya kopesa biso te biso nde toza na programme ya kopesa bango ndo à chaque seconde chaque minute bango baza na programme te biso nde toza na programme ya kopesa et aussi toza na itinéraire ya kopesa ndo bango te je sais yo bengi bapaya pa na yo oza ko organiser fête est-ce que bapaya nde bakobiso que non il faut bengi 100 personnes est-ce que bapande bakobiso que non ah bobo bakopeso conseil et conseil wana okotala soki eza malamu to eza mabe c'est ça ndo eloko yango wana ngana sengi na état major na biso baye bako respecter eloko wana esika no so bapaya na biso bazali
ya armée batia pe bato na biso loger na ba hotel bo loger pe boya biso bazala pe wana babanda kolandela nini baza kosala na ba état major na bango esika batie biloko na bango ya ibundeli armée na biso pe ezala wana ba technicien na biso bazala pe wana po bayeba minduki nini baye na yango eza ko bimezo kende na axe nini ebimi minduki boni batu boni bangi bakende na axe boni est-ce que kuna bazo kende armée na biso congolaise ezali te soki armée na biso ezali te ba kende kuna pona nini ba ko kende elongo na armée na biso ndo mutu te akoki ko dicter armée na biso nde sengeli to pesa programme et partout bango bazali bakolanda o biso tolobi eno bango balobi. Merci beaucoup, directeur Joseph Chungingila. Nancy, tu clôtures la sécurité à STOANA, mais tu continues toujours parce que calendrier c'est nioté Kobima. Est-ce que selon calcul, on est monaki, est-ce que calendrier on a vraiment des kadima à respecter en Obama? Si on a douté déjà, il y a bien intention de boycotter l'élection, déjà on a besoin de ça glissement. Voici un calendrier au Seigneur Bimisi. Pour respecter on peut élection salama. Nani bitu ba pesa na est. Merci beaucoup de Kojise. Oyebi nazo comprendre ba politicien na ba congolais. Tozana ba politicien ya mayele na ba congolais ba to mayele. Tozana ba juriste belé. Mais lelo na mon lokola ba misusu pona mbongo ba komi ko bungisa même na raison. Ndeko kadima alandi juste mibeko ya mboka na biso constitution lobi nini. Aza ko sale la constitution oyaye boussole ezali constitution ndo ndeko kadima koki kokende libanda ya wana te ndo eloko asali ezali juste kolanda constitution na biso mibeko ya mboka na biso elobi nini. Alors pona wana seni ezala na problème te et pesi déjà programme et pesi déjà ligne de conduite esengeli batu balanda ba politicien balanda mais ceux qui balobi ke glissement je sais na bike no voilà bato baza normal te glissement ezalaka erni glissement e bandaka ngonga nini pesi la ngonga nini osomo nda to yate na ba français ya ko troubler kaka peuple congolais pamba surtout ba politicien to yebake tangu toza koloba tandenge biso toza bona kati ya bilili tangu toza koloba bato baza kolanda biso ya mayele na ba o musu baza mayele te mais il faut to salisa ba o baza mayele te ba comprendre nini tozali koloba e mboka eza kotambola ndenge ni est-ce que ndeko kadima eloko asali calendrier électoral auti ko publier yango est-ce que azali na kati ya mibeko ya mboka ou bien libanda mibeko ya mboka voilà motuna komituna ngana lobi azana kati ya mibeko ya mboka mais siko makelele za ya nini bazobanga babi peut-être moi agenda moko caché après obeta moi glissement bagno toza mesure te organiser l'élection vie ça tout ça oyebi ba politicien babanda ko senga bandakala basala dialogue na mokonzi ya mboka bakutana tangu mokonzi ya mboka pesa kitawana te c'est pourquoi ebele na calendrier oyo bakomi déjà ko attaquer yango kiza glissement parce que bango babanda ko senga nde glissement docteur parce que bango babanda ko senga wana ezalaki ba respecter le société date électorale bayokana comment donc c'est que bandeko douter que l'élection aux organiser na mboka au pour moi créer ba position bango ba mais c'est ça les sous-zonga collaboration ba gâteau gâteau ezala un peu partagé mais bakamwe que lolenge nini pendant que biso tozana ba démarche ya to vanda to solola moi muninga benda moi eloko ndesima totala mabongisami ya ba élection mais ba ko bwaka na mesa calendrier électoral ngakopa ngondo esimite do ba décevoir bango alors pona ko décevoir bango tika ba sama kelele nda c'est comme ça nda toza kata démocratie mutu na mutu sengela loba mais il faut ko éviter mutu maela aloba bilobela te parce que tango zo loba moko mutu nso ko taloka ba tika likimia abi mutu akomi liboma ozomona ndo oza temps ya biso nyonso ba congolais misu na biso bolingo na biso nyonso côté à est donc biso ba congolais côté à est comment tokoki ko soutenir armée na biso gouvernement na biso
jise na kokosa yo te oyebi ke $1 na yo $1 nanga lelo na République démocratique du Congo eza mingi soki tozwi kaka wana biso nyonso peuple congolais toke kaka na $1 na banque ekoti ba zwi mbongo wana batie sika moko ngana biso eza mbongo ebele pona ko soutenir nango armée na biso. Est-ce que armée na biso eza ko senga comment na destination des problèmes non je sais na moni organisation moko eza ko leka na RTNC ça ya malamu ozomona ozoyoka donc ko soutenir mboka na biso eza ka marche te eza ka discours te il faut moko ko s'appelle boko na libenga obimisi e ko sala pe bien ozomona soki lelo tolingi mboka na biso surtout ba politicien bangonde balingaka pouvoir trop ba député mais moment yango ya kotsa liboko na poche ya ko mobiliser ba membre na bino ba militant na bino ba cadre na bino ke mutu na mutu aya na $1 na ye na banque tel apesi $1 wana pone kene na compte ya ko soutenir armée na biso et soki armée na biso lelo ezana budget belé jise minduki eko sombama ba équipement bien et armée na biso eko zana position ya malamu. Voilà, armée sur la position ya malamu. Zo continue la directeur Joseph Chungu Ingila. Joyeux anniversaire na honorable Vital Sunzu. Tolo bate honorable Vital Sunzu tobi joyeux anniversaire na yombo tama elamu babi député Eli et non nommé honorable Vital Sunzu topesio bambote skozolanda biso joyeux anniversaire parce que kalami pété élection tobi ki yo ba voter au liso koleka. Merci na les bâtonniers Jean-Claude Muyambo Kiasa moto ya Yambo babi les rois du Katanga topesio mbote skozolanda biso. Merci na ba otu bazas coaché. Merci na président Willy Badichinkou Mokonzi ya Congo Motor babi le futur député 2023 président Willy Badichinkou na bosani pété balobi ingénieur Dodo Mweli Océan Mongala Delix Aigle na RVA topesio mbote skozolanda biso to bosanité maître donc abuya moto monena ni maluma nena muchu wa dollar. Directeur Joseph Chungu Ingila toto landa biso ne surtout ba nomination à toi félicitations na le président Michel Kalwa Kalunga babi le bourgmestre ou atikali les doyens ba bourgmestre tout ti le lozara honorable Michel Kalwa Kalunga yende ba reconduire na Congo Mobimba na ba bourgmestre nyoso ba to nommé ba maire de la ville mais ya Katanga awa ya d'abord ya Grand Katanga d'abord parce que on ba Katanga au Katanga te ba maire ya Grand Katanga écrit Makelele to ibande kuna okoto wapi lisusu na après likasi koto kuna pe créer moi Makelele oya biso abalobi ke boteli biso bakasaye na bakatangi to ya koto ba bourgmestre ndenge moko et comme ba déclaration nous les ressortissants nous boseli soni na Katanga vraiment. Merci. Merci beaucoup JC Muzela. Oyebi ezo sala pasi. Bah il faut pas comprendre politique ya président de la République. Sotali politique nae alingi toujours bana mboka bazala lisanga. Eza divisé pour mieux régner te? Non. Ngana ebisho alingi bana mboka bazala lisanga. Ozomona ngakutu na ko féliciter makanisi wana mais il faut ekende musika doit Assemblée nationale na biso il faut y annuler loi yo ba vota ba sala erreur. Il y a chaque province à la diriger toujours na ba originaire. Wana za ba erreur grave. Des divisions et ce qui outi. Biso tozali ba bantu to bengami kozala ensemble. Ozoyoka toza ba congolais, il faut tozala ensemble. Toza batu oyo esengeli to vivre na bandenge ya kokabwana mais il faut to vivre ensemble. Yango komona politique na ye alingi toujours kozongela eloko Mobutu asalaka ya kozongisa bana mboka elongo ndo esika mukongo azali mwa muluba azawana mwa muhemba azali mwa mungala azali mwa nani eza pe mwa bien pona nini pona mboka na biso ekende liboso oyebi tosaleli pe mboka na biso mingi na système ya tribalisme eza bien te mais soki bakoloba bike no pourquoi atie pe na ba tu ekolo mususu
il faut longoler loko wana. Mais on balobi kuna na Kasai ba mona ta mutu mote katanga bata pamba mbaboko mais ça ni ba pesa kombo bapesa bakombo yo za na liste vérifier pe na liste wana soki biloko balobi eza fondé parce que kolanda pete ba biloko ba réseaux sociaux ba biloko za oleka na ba réseaux sociaux moko pe ovanda boye obengisi mutango tuna bi nga biloko wana na biango te bakomi ko douter même na maire de la ville na biso a titulaire babi ke ye arumeli trop awata kolikoli libanda trop oyebi mboka pour neza la développer il faut kobosa na problème école. Soki mboka bolingi bobomango botia problème ekolo liboso wana eze loko ko avancer te tala même l'église ba église oyo eza toujours dominé na problème ba ekolo c'est fini molimo mo centre disparaître puisque le Saint-Esprit eza te molimo ya ekolo mais eza molimo pona batu nonso alors politique homme d'état aussi akoki kozala ya ekolo moko te soki tobandi kotia ba homme d'état kolandana na bikolo na bango wana tobomi mboka nga il est grand temps peuple congolais et surtout bande konanga ya Grand Katanga boye bake tokomi na moment o sengel tozala ensemble pona totonga mboka et ensemble pona kotonga mboka to travailler na batu nyonso na bikolo nyonso parce que oyo koya nango oyo ngana koya nango oyo wana koya nango to sangise sika moko et ko sala 1+ pour la province na biso ezala développer et kende liboso. Si remise et reprise au salama vraiment. Mais pourquoi pas? Kiungwa kumwanza azalaka nommé le fait kiungwa kumwanza Baba Katanga azalaka nommé ordonnance etikalaki na mesa batu balobaki tant que biso tozali batu FCC akosalaka te mais le fait Baba asalaki na SNCC. Hein? Un homme d'État reste toujours un homme d'État. Décision ya autorité batakaka ngo te soki signature ese salemi. Pesa conseil mbala ya sima otala ndenge nini okosala parce que o signé batu no so basi ba yebi. Pona ko battre la paix. Image malamu ya biso bato toza ko réclamer ba mona te ke toza ba égoïste ba mona te ke biso nde tolingi boyno comme salemi bongo OK mokonzi mboka tondimi me mbala ya sima songi osala me kape ko solo na biso voilà un peu na batu ya maele na batu o balingi mboka ke mais ba osola comment to raisonner bien le quoi ba mikolo quand même directeur Joseph Chungila na kati ya cabinet ya chef de l'État tout peut na niveau gouvernement toi na batu mi balé au baza ba vrai Katange toi na Sama Lukonde as premier ministre toi na directeur Niembo mais le gouvernement baza belé en dehors total ba signataire OK avant ordonnance bima c'est-à-dire directeur à cabinet chef de l'État ayeba ki ordonnance wana foi bima mais lequel wa premier ministre ayeba ki foi leka chef d'État ta ki yemoko to kabula ba tribu donc to ba ki Katanga za ennemi ayemo Katange donc bango ba préférer ki ordonnance bima après ba misu ba sala makelele donc ça va sacrifier bande ko na bango na batu misusu ba koloba bi que non voilà le premier ministre et le directeur de cabinet va piéger chef de l'État. Or ce n'est pas ça. OK. Faut comprendre. Mais ça bon côté. Pona nini batali bango pe pona to sala ke province na biso ezala bien topé ba province msusu il faut to mélanger bato parce que le chef de l'État ayebi mutute mutu ayebi batu ezali ministre intérieur a proposé un pas premier ministre et le premier ministre a validé un atindi pas directeur de cabinet il est pas validé comme pas directeur de cabinet atindi un na bureau d'études wana zo fongola bino po yeba na présidence koza bureau d'études ya ko vérifier est-ce que matungulu ya solo za ko exister parce que occupé kotia signature na mutu akufa na ekala des années et ko bimisa problème donc koza bureau d'études o eza ko vérifier tout d'abord batu wana soki baza ko exister batu wana bazalaka wapi basala nini vina bango eza ndenge nini est-ce que bakoya na 1+ na misala bangi ba pesa bango
Après wana ezongi pas ya directeur de cabinet. Le directeur de cabinet a confirmé le premier ministre. Après quoi bisaye, a quoi bisasiko, a quoi memango jusqu'au na table. Il y a chef de l'État. Le chef de l'État, ils ont déjà ordonnance. Et le chef de l'État a signé à ça la coordonnance, c'est le directeur de cabinet qui instruit. À côté, c'est le chef de l'État brillant, chef de l'État a approuvé Ango, et Zongelier, Ndesiko Babimisi ordonnance. Donc, ce qu'on reproche, va reprocher directeur de cabinet. Mais oui, on m'a dit que Batou va taper à côté. Bah, on va attaquer chef de l'État. Non, va taper à côté. Si on m'a Yango, moni, ba politicien, ba même te, comment il faut qu'on encadre les militants. Comment il faut qu'on communique. Pour ne pas comprendre, institution, présidence, et Zalaka, Ndengenin. Ils ont dirigé Ndengenin. Les conseils aux autres, qu'on a conseillé. Moutouna Moutouazana tâche naïe. Et bango nyonso dirigé nanani na directeur de cabinet. Ozomona. Alors il faut battre ba yeba. Tango yolo be loko, il faut yeba. Ce que le bio non ngana ndaku na liaka na tonda kate. Est-ce que papa nda lambaka? Il a problème à papa. Kendo réclamer pas ya maman. Maman ngana moni ke deboulot zo pesa nga mikolo nazo tonda te parce que dazo lamba. Ye nazo tika problème et programme. Papa yebi kaka eloko ba yebisi na matoi ke non, voilà provision esili. Les a combien? $500 à pesi. Esili. Dans le chef de l'État, azana makambo ebele na mutu na ye. Et na niveau ya organisation kozali bato. O baza ko sungaye, balambi biloko esili, nde ba pesi. Yes, c'est juste. Otiaka ka signature. Est-ce que makambo oya ba nomination tende mte créer ba bitumba to kilelo ndeko na biso moko prophète Jérémie Doxa atiki mokila nzambe ba komi koloba ba bibato attribu mususu nde ba bominde ko mususu. Est-ce que ça pour na nomination o te obezana bato mususu bazana sima eloko wana bandeko na biso ba motard o to pesi mbote sika bazolanda biso ba kwena bona berne eloko bakana gite. Oyebi ngara ngina sala ba analyse na okota muke na principe ya droit. Oyebi je sais liboso ya bo charger mutu il faut qu'on réunir ba élément nyonso. Voilà. Eloko ya liboso na moni ndeko babetaki ba bomiye na monaki image moko balakisi kaka lolenge nini asili ko betama. Metangu babetaki ye na esika babetaki ye elakisa mite. Metoza komona kaka esika basili kobeta ye. De ce bazo memaye mais kobetama e monanité. Wana eze loko liboso. O esengeli même comme procès a déjà, il faut bayeba ko lukananu ko comprendre babetela ki wapi et bato babetaki wana. Est-ce que nde ba oyo bakangi bango ou bien batu oyo bango bakangi ezali batu oyo bakendai kozwa pona ko sauver. Wana eze loko. Oui. Ya koyeba. Donc ça dit muto assister abimi de quoi emo cible les sous. Il faut koyeba. Bato babetaki balakisa biso image ya bato babetaki. Et non bato bazo memaye. Ngana zo mona ba image ezaka tango bazo matise na moto na esika basili ko beta ye bato misuna bino chitra musove wana bato misuna bazoro chitra musove bakene na la police. Mais esika babeti eza wapi? Banani babeti oya bengaki ye na tongo na ndako pona ye abima eza nani akende eza nani? Est-ce que mtu akene ko exposer ye ou bien voilà eza nani? Et comment tangu ya komi wana ba memaki lisu makutana ki lisusu na mutu wana. Voilà. Donc ezali biloko oyo esengeli penza ko talango malamu pona ko comprendre que liwa ya prophète nga salinga pasi mingi na pesi tout d'abord mes condoléances na famille ya prophète elongo na peuple congolais puisqu'aza congolais lokola biso vraiment nzamba vandisa molimo na kimia. Il faut qu'on landela makambo na malamu tango zolo ba c'est comme si zo suspecté ba autorité musuna kati mais ngana ebisio na ville na biso tozali na ba responsable ya
Conseil de sécurité. Et sengalité ba memela biso batu na procès ba oyo ba yaki juste pour assister après événement. Ou bien sous ba service de renseignement ou bien ni à sécurité ba ko mema ba inconnu parce que ba dans besoin ba gagner mbongo pas gouverneur. Non. Ba mona ba sali musala quand même peut-être ba politicien ba koti na kati ya faire oyo po ba benda yango yango moni ba politiser on a ba nomination négative le cas on va tribaliser yango ya ba école. Est-ce que Moutazo Tamboussa moto automatiquement Azakasayen? Moi je vous dis non. Je vous dis non. Naebi koza ba Congo, koza bangala, koza bikolo belé, bazana kati ya musala wana. Alors to éviter aussi ko banda ko généraliser makamu. Non mutasala problème aza moko mi balé, mais tolobi ba. Ça il faut éviter. Et les deux. Mboka na biso ezation a besoin te akolobabi que non, voilà. Les Kassaïens, Babomi Katangi, ou Katangi Abomi Kassaïen. Non, il faut tout bien bilokwana. Il faut tout bien bilokwana. Bakassaïen, basi babalana ba Katangi, les Katangi basi babalana ba Kassaïen. Pourquoi toujours bilokwana? C'est toujours les politiciens. Ba politiciens, au comment on a problème ceux qui balandent les ango de près, ba politiciens ne bazana katia makambo, sima ya nyonso ezabang. Mais pour nanine, ko luka juste ko déstabiliser province à Okatanga. Okay. Or plan na bango baraté, échoué. Après au déstabiliser, bani basala nini? Mais vision na bango zani. Na émission na omoni ko revendiquer ba droit. Il faut ko éviter. Ce qui obandi bisimba simba bere ko kipe ko ya ko simba yo. Vous comprenez? Donc il faut to la nanzela mo, to lukate ko créer ba problème susu, pona problème wana et créer nini problème. Or ba retour et aux ongela biso. Na ba politicien, il faut ba tirer attention. Batikala ba politicien ya koyeba ko encadrer ba militaire na bango et non ya ko luka ko manipuler bango soki ba problème ebimi bango ba sacrifier bango parce que ba jeune il faut pas comprendre biloko na zoloba donc il faut pas éviter bato baza ko bengisa bino na kati ya ko manipuler bino parce que tango boko kangama tango okene na prison oya manipula ki malgré quoi siré que no mita kutoshesha mais ozala na nwana et pour le moment eza gouvernement boye ba kité yana butu baké ba bimisio pour le moment biso toza kolandela makambu de près en tant que directeur à droit de l'homme aussi membre ya société civile muto aza condamné à chaque fois tokena na prison ko visiter ko tala si réellement bazawana. Voilà. Donc il faut tirer attention na ba politicien na bisi bango il faut bakeba ba bimisa makolo na bango na kati ya ko luka ko manipuler surtout ba jeune na ba problème tribal. Voilà. Batika ko manipuler ba jeune na ba système tribal wana eza vraiment mabe makasi. Directeur Joseph Chungwingila to komi nasuka ya entretien na biso na émission par rapport moi le lobasuka na ba onso baza Holanda yo. Merci beaucoup Ndeko JC. Ngai loko a liboso na osenga ezali ba autorité ya mboka à niveau national que provincial ba yeba pour respecter ba droit ya ba congolais. Si on a vu qu'on respecter ba droit ba congolais et sengélité ko pesa le peuple congolais maloba ou ba discours et sengélité na moment où ils a ko pesa biso ba discours ya unité ndo esengeli surtout ba politiciens ba pesa ba discours ya unité même na tango bazana kati ya ba masanga na bango ba éviter ba problème tribal et loko ami balé na osenga na peuple congolais nyonso to soutenir bokonzi ya mboka na makanisi malamu azana ngo pona kolongola mboka mso na kati ya bombu côté à est et aussi to soutenir FARDC $1 na yo $10 $100 et ozala bien pona ko soutenir armée na biso o ezali lelo kolala libanda ko bondela mboka na biso pona totia ba M23 et les Rwandais libanda ya mboka na biso po Kime Salema et basi ba pesi calendrier électoral la banzi ke moment ezali sikoyo ya ba politicien ba yeba batu na batu ko kita na ba base na bango pona ko mobiliser et koyebisa ba militant na bango que voilà moment ekoki o esengeli to ke na ba élection comment tokoki komi préparer pour no ke na ba élection. Il est grand temps ba préparer ba témoin na bango, ba préparer ba observateur na bango. Ba discours ya distraction ça ne sert à rien. Il faut déjà
kobanda ko préparer ba témoin ya ba parti politique et aussi ba observateur boyo sengeli pona ko telemela maponami. Merci beaucoup ndeko JC na pesi armée na biso mbote la police et aussi ba autorité nyonso nzambe abate la République démocratique du Congo et abate la pebino elongo na chaîne na biso ya munene Jua nzambe vraiment protéger yango et continuer toujours na musala mala mozali ko sala ko communiquer population na biso et aussi congolais pona ayeba vérité et non lokuta. Voilà, merci beaucoup directeur Joseph Achungwingila. Merci à Baout Balanda Kibiso. Merci à l'équipe technique Mobimbo assurée par le maréchal Joseph Désiré Mobutu, c'est school. Merci na vraiment pour Moussa, merci na régie finale, tout le monde a bon Jonathan Chaka, tout le monde Hiro Baba Mwanabute et puis ndeko Gaël Salomo na bandeko tout baza vraiment na régie pour nous assister biso. Merci na bandeko tout basunga biso, merci na les bâtonniers Jean-Claude Mouyambo Kiasa, merci na bandeko ba collaborateurs na nyonso na mon bon assistant tout chumvi ndiwa. Merci na prophète Clément Yama balobi mabondeli na yo ezaroko matina destination et ça vraiment plaisir makasi. Merci na maître Jean-Claude Mouyambo. Maître Jean-Claude na bâtonnier cabinet à bâtonnier Jean-Claude Mouyambo Kiasa to PCMO Tesika aza kolanda biso maître Jean-Claude Mouyambo. Ça dit ba kombo kokana kaka. Merci na ba autre bazali kolanda biso. Merci na Vicky Loabenda na bosano tesikozo na biso na Loevan eskazo kolanda biso Loevan Luntu. Pona loto suki awa nous sommes bénis. Dites Amen.